Agent 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 millimètres. 16 millimètres. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 millimètres. Bomba maina yo ya miso okolela masumu na yo naboyi yo simbanga na nzoto maboko na yo matondi makila makila ya motema na nga ozokisi ochubi ngai ndeliko ngai kende basukola yo maboko epai ya sango na obenito mama. Mbote mbote ba fidèle internaute na biso mbote ba obalingaka info 16 mbote bato balingaka que demande le peuple azosenga nini peuple osenga ba le roi ba de grâce binga la signorita mwana mongala peuple osenga ba le roi ba camionnette mbola descendant ya Sima Kimbangu peuple osenga ba le roi ba Aaron Lubamba l'œil hein ya caméra ya ba cameraman tout en RDC peuple osenga ba le roi ba tonton Mwinga 16 mobali ya sérieux makasi et puis peuple osenga ba le roi le poète l'icône Lutumba Simaro papa akoma mingi papa apesa biso fierté ya lelo peno telemi bolobi ke ngai pe naza congolais au telemi bolobi ke oui la musique congolaise pe ezalaka. Alors baloba que l'artiste ne meurt pas, il demeure parce que ba œuvre nae éthique alara gravé na esprit na biso. C'était un papa atangisa biso vraiment à travers banzembu nae a éduquer ebele ka ande bomona na telemi pembeni ya mutu nae dans mukolo ya okufa foka ke beta na sur ba bayoka ke bayoka ki to benga ngoni prophétie to coïncidence kwa ba raison binomo bwana ngo mutu nae pe yango yo basa ela e monument ba cha mutu nae ba chango awa na 24 juste quand na coin wana na entrée à Chaumba. Mais émission le loto lo bana biso mingité, on aura seulement besoin de quelques personnes au ba ko interpréter les biso quelques chansons écrites par le poète. Na yango sans plus tarder chers internautes na yebi ke bo ebele bo tala biso na mikili bo tala biso na Congo Brazzaville et pas Cyril Gakoso bo tala biso na Canada et pas Bloc Cannes Champagne Binga bo tala biso na Turquie et pas ya John Mbala Jean Mbala mutabale la biso Louisiane Binga maman na Peñela pe Océane. Sans plus tarder to rejoindre Ntaliboso. Bonjour mon vieux. Ah, bonjour maman. Comment na mutu ya le poète yango nini oyekolela. Bon, pour ngai le poète Lutumba Simaro Ndoma Nweno. Son vrai nom Simaro, c'est son nom de scène. Nayekolela été. Osani. So na bina yekolela été pour na yebika ke ko pema. Parce que au nyo so asenga na mogili nkolo nzambe asaleli yango. Ya on a bige papa Lutumba kufite akeinde ko pema. Le roi papa Lutumba kufite akeinde ko pema. C'est ba œuvre na yeza na kati na yo. Na ba œuvre papa Lutumba belé donc depuis l'époque de mes parents, mon époque ainsi que mes enfants, ba yemba bantu mo papa Lutumba. Voilà, émission na biso lelo eza ko constituer kaka na royembaka moko ya banzembo écrit par le poète. C'est là ce mois capella bana poto ba sepela mpanzi kuna. Bon, on sala a rappel nzembo moko yemba mbau. Mbau wana eza chanson je crois année vers fin année 70. Donc année 70. Bon, on ko na refrain, vous bien on peut mais titre ndo yebite. Yemba rara na yebi yango yemba. Nganda tosalaka feti lopango batekisa omba o bolingo lelo nakomi nde koregrete o bolingo namoni ekomi c'est trop tard na regrete o nazingi maboko monzemba o sor na ngai yo nakobala lisusu te o monzemba o sor na ngai yo
bolingo boni moi makasi boye ngai buji na loboko na koluka na kotala nzela okendeki etondi londende o na bambanda na vandi na rond-point o na ngonga ya midi mongongo ya voiture pona tunaka moto nyonso akoleka soki amoni papa yo bolingo lelo nakomi nde koregrete oh bolingo lelo namoni trop tard na regrete oh nazingi maboko monzemba o sor na ngayo nakobala lisusu te o monzemba o sor na ngayo. En tout cas, merci beaucoup Babi Papa Lutumba Touro. On a que demande le peuple azo senga nini toro lela na ba kapela. Toro se souvenir na banzembu na toro yemba veut dire bana poto bana kin toro yemba. Yo pe muto otala biso na ozongela o papa. Soro s'appelle la émission à s'abonner vraiment na Info 16. Fina son de cloche na biso pour recevoir. O recevera Fina son de cloche na biso pour eux recevaka à la une aux ara parmi ba première personne au barozo ba émission na biso. Alors comme le corps ya papa et yena nous awate torolela papa la banzembo. Eza bongo te? Mais comment yo biga banzembo bongo ma cessé? Oui, on a pesé le mot très important. Betela sona au lycée c'est mon roi papa parce que papa za qui sage. Ma cessé belé. Papa loba so so balra moi si na vitesse na ye. Papa loba bilo nyonso mokileza kolia na monoko te mosusu tika miso elia donc c'est-à-dire papa zaki mutu ya ba verbe ndenge ndeko na biso Félix Oise kwa lobaka donc il y en a plein ayembi on a banzembo tam tabi moi makasi ngai na bougie na loboko naza ko luka nzelo kendaki eza proverbe c'est-à-dire mtazo luka bolingo na ye bougie eza adage. Ok, merci beaucoup Aaron Lubamba, tous les intervenants, nous sommes à Komeka, Koyembela Biso, Nzembu Moko et le poète. Je demande le peuple Banapoto, Tozana Isangi, numéro 231, veut dire na avenue Pena parcelle familiale. Il y a le poète Lutumba Simaro Massia. Balobi, artiste à Koufarate à demeurera. Pour ba œuvre na oti kalara na esprit na biso. Jules Nzoso. Jules Nzoso, kuna na Turquie na Istanbul, babi prêtre, descendant ya King Kester, Cyril Gakos, monsieur Ezaro Kobara Aseko Koba. Nenga tolobaki akapela vie na ngai to kutio awa na isangi bipai wapi na ebite soki to olela to to fete nani? Bijou Mulolo. Bijou ya Kibindankroy. Nani? Bijou Mulolo, le fondateur ya Kibindankroy. OK, Bijou Mulolo. Rappelez-nous bana poto ba otala yo. Bana partout, il y a Afrique, bana Congo, Mwanzembu Moko yo yebi écrit par le poète Lutumba. Banzema ya papa Lutumba za tellement belé, ya za dictionnaire neto lobaka. Minga na linga pour banzembo na yete vraiment. Minga za ba proverbe na ye makambo belé asala wa tikali biso lelo mkumba. Na yebi eza pasi poto kokango mettre koka parce que soki batiki livre batiki livre pour muto atanga. OK. Voilà, moi capella mingi ezande ali kambo capella. Mingi capella salmeze belé. Na koyemba na yakina vina yo lokola pata nzambe maboko etoni na gracia bolingo etoni na motema olina banze monezere sapene belé na koyemba tako maya na mipikoli suki na moto sango na yoki na bone kolela nazangi matoi na ngai moko ndoto komiso mosomo moto aliaka na nga sani moko lelo ya koma mbanda boni okanda lokola liwa osali zoba lokola ndoki ezebeleza lelo yo wana okomi na pasi nga nazangi moyena ya kotala yo epai natikala nga na sina bala bakopesa nga te permission na tala yo vraiment tozolela ye kaka na loyembo wana za papa na biso nga mpe naza moko ya kati ya bana na ye nzomoni okuti biso ya ebele tozolela lela kaka napesi bana poto mbote toyebi ke bino mpe bozolela na biso lisa elongo napesi ba dekos mokoko mbote napesi nikide dor mbote napesi seti ande mbote napesi bebe ya mashita mbote napesi koko jani na Douglas Kabambi bambote vraiment ebele Kabo Jamande bino na poto kuna
bosala matanga vie bien pour toi. Ok, merci beaucoup Kande Toloba na que demande le peuple osenga nini. Tolela ra papa na banzembo. Bonsoir Ndekolanga. Bonsoir. Kombo nani? Cédric Lutumba. Ok, Cédric Lutumba, ozandeko ya papa Lutumba. Ouais, moi na papa Lutumba. Na kacha famille moi na moka papa Lutumba, artiste et comédien. Ok, est-ce que vous rappelez biso moko ya ba nzembo to ba na ko bani lisese? O etikali na mémoire na yo bien que papa za assusté. Maman CCC belé. Oye baneza ngambu. Okoko sala posa na kombo me. Oye bana moza na mbongo te. Nyega oye bana bato ba boko na mbongo na eloko te. Mbuma ya bololo. Sukali na ngweza na mutu. Weza balitisa papa Lutumba. Oya lobaka. Voilà mwana moko na kati ya famille. Mwana papa tinda pe sobe a sali 6 ans sobe lelo pour le moment moko leader na mouvement na ngai. Ok, tolela papa na nzembo. Tolela. Makolo na kokufa kakeye kobeta. Titati yo lobelaka bato maloba na ngai ya suka. Moto na nga bakamata basala monima. Soki mopaya aye bamemela ye nsango e. Bambanda bakosepela basinga na tiki. Bafami bakosepela biloko nga na tiki. Binemi bakoloba apusaka lofundo ebembe ya soso matanga te. Nalanga nzembo nalanga makambo. Ok, merci beaucoup. Alors, que demande le peuple Zaro Koba Rase Kokoba? Torozwasu mutumsusu akolela papa Lutumba na nzembo kaka. Bino pe internet na biso bokolanda biso bolela pe papa Mupanzi kuna na nzembo kaka. Ata mo ba voice na numéro eza affiché au bas de vos écrans. Oza na voix malonga to ya malonga te. Loanga mo pe déjà abeta ki bomba mai na yo ya miso. Mbote nde onanga. Mbote mama. Kombo nani? Emmanuel. Bana poto ba otala ba bi cette fois-ci to lela papa na nzembo. Est-ce que vous avez un titre en nzembo moko papa etikali na mutu na même si papa zate? Naza nzembo mo so na yo kyango sala ngamba ba bien. Ah bon? Yembela biso ngo kasi. Maya. Maya. Ouais. Okay. Oh mama na mipikoli suki na moto sango na yo kina bonde kondima. Asali confiance na motema nanga moko njoto komiso mosomo e. Moto na liaka na yesani moko lelo ya komimbana. Poni okanda lokola liwa osali zoba lokola ngongie. Mama. Nalilango makasi. Olelango makasi ndeko na biso yo kanzaka papa Lutumba na nzembo nini? Ah, le bara portugais. OK, célèbre so kanzembo moko papa Lutumba. Nzela ya makambwe, nzela ya makambwe. Voyage kokinela e voyage kokinela e paina ke kopema motema kotina ngai. Naluka nali ya motema kobeta ngai. Makanisi na plan kokiwana. OK, merci beaucoup. Bien. Soit de laisser moi une fumée mai qui ta Luanda. Marita mbeta et no page qui ta Luanda il mon fait lui doit faire. OK, Nassir Bato ba otala biso depuis Angola na moni Rekia, na moni Gypsy Bolemba, Rekia Bolemba RK. Nassir était comme la bino na boulay sur radio Sango Malamu. Albert Salem. Na moni RJ Makasi, Portugais pola. Na lobara nanga yango mais lelo to lela ka papa na nzembo. Aran lubamba to lela ka papa na nzembo. Balobi papa atikeli batu mususu ba nzembo, mais za batu mususu ba retenaki quelque chose. Ya mambo etali ba masese to bengi na proverbe na français. Anande ko to yoka nzembo te mais to yoka masese nini o ya tikeli biso. Bana poto boko landa biso soki pe bozana mo lisese moko bo retena à travers papa Lutumba Simaro boko mela biso ngo na commentaire to la numéro est affiché juste au bas de vos écrans. Alors papa, yozo kanisa papa Lutumba na lisese nini? Bon, lisese eza makasi mingi. En tout cas, d'abord, on a reçu un merci mingi na parole na onengo pesingai maman journaliste. Nazala Passi avait Simaro, mais il y a beaucoup de biso de bako benge mingi. Papa Simon,
tobenge papa Simon toye ko comprendre ngo kaka na ba mois 1900 et quelques ati to comme en 2000 Simaro Masia so toye bien na papa Simon ponga na lava pe voiture à vieille na lava ba vieille voiture na eko banana ba VW Puma Sirocco donc eza mwa mingi na fongola kutu na même suki o ba wera ba ko kagalelo yasa kaka yango. Ok, yes ya kanga basuki o ba wera ba ko kanga siko mais lisese mingi lisese nga na koloba ekokisami ya kake nga na vivre yango na vivre kake wana ba kake nzambe abetisa ekataka courant mais siko lisese nini neti ya banzembu na ye oyo retena pona ba internaute na biso lisese ya makasi oyo ngai vraiment na yebi ya bwanya wana camarade makasi nzinzi to comprenaka yango te tina mama tina morgue tina lilita po mingi ya bakokabwana me nzinzi akotikala kuna na cimetière na ye aza kolela kaka nui lisese oyo ekomplikanga makasi na ya na biso Simon ndenge aloba histoire wana donc ti lelo etake ngai mopati bi na ningaka nazwa réponse wana ti lelo na comprendre te nzinzi famille na ye mabele camarade na ye nzinzi alela eti na cimetière yango donc ngai panikanga makasi voilà na asipe lisese wana faire paniquer bato ebele Aaron Lubamba mingi tolela papa na banzembo na masese na ebite to kozwande ko mususu oh ye parolela papa na ebite soki na banzembo la que demande le peuple za kokobara ase kokoba John Mbala na Turquie Luciano Binga na Turquie bébé Peñela bébé Océane boza ebele kuna Jules Nzonso na ozanga te na kobara yo kaka prêtre donc prêtre des prêtres Jules Nzoso nazozanga te na kobwaka kaka prêtre des prêtres na Istanbul balobi descendant ya King Kester azaka moko na Istanbul Jules Nzoso ha retourna ngulu viena ngana kutio awa bonsoir nanu bonsoir mama ozana ni tomonyo awa ngai fiesta ngwasuma oboyo kaka ya bana yeyo ok fiesta ngwasuma basiste ya bana ok toza besoin tozwa eloko moko ya papa Lutumba tikela o soki lisesete nzembo akapela bana poto basepela bon ngai naloba na guitare naloba na nzembo te naloba na guitare mais na bénéficier belé papa Rwana donc maram nyoso lobaki ekokisa mindo na betele na maboko parce que maram nyoso lobaki ko abaki mukona okufa kake kubeta kake pebeti ebeti na nenga lukuta te ya ndenge ya oya ndele ya film te ya solo respecter bagarres qui ont vécu to respecter ba ene na biso babi papa Lutumba to leleka na ba chant na ba capella na masese bonsoir papa bonsoir maman oye ba kombo na yo Musoni Patrick Mangasa voilà papa Lutumba tikelo masese na mutu to atikelo ba titre ba chanson atikeli ngai plus ba titre ya ba chanson lokola ndeti titre nini otoko kanisa lelo papa Lutumba na yo ensemble lokola Vers cassé Texama lokola mabele est-ce que vous célèbrez ce mois capella moro boyeba na poto ba imbanzela moro na biso mabele bon on a capella ya vers cassé hein la grosse là bon pardon on a capella ya nan faut comprendre bien que banzembo leke belé ba souvenir leke belé nzembo na yebi mwa moke mokolo tokobalanaka na miso ya Nzambe liboso ya kobenisa biso sango alobaka boye tobalani pour les meilleurs et pour les pires tosangisi nzoto tokomi moto moko kasi mokolo aliwa nini tokomonaka melizia kosala sanduku se ya moto moko bakokunda moto moko akotikala ata oleli lokola akufa
kasi akolinga te bakunda ye sanduku moko na molongani na ye. Mabele o mabele ekoboyaka ebembe te, mabele o mabele ekobombaka bosoto na biso, mabele o mabele moko. C'est bon. C'est bon, Aron Lubamba. Tu continues l'émission à Bisso, tu Lukasu, Mutusu, la Bisso, tu repères à Bisso lycée, c'est pour le plaisir. Il y a camionnette Mbola, descendant à Simo Kimbago. Que demande le peuple? Le peuple a Nini est présenté par Degrâce Binga, la signorita Mwana Mongala. Babi Bisso comme rendez sur terrain, Bisso to sola rendez sur terrain, to collectaka, to traitaka, après te diffuser. Mbote maman na ngai. Est-ce que vous avez un souvenir à papa Lutumba Tomonio na veni pe na parcelle familiale? Oui, pas souvenir ezali à papa mo azaki bon. Ay baki ndenga ça na batu, azaki papa mo azaki problème na mututé, ya mpe nzambe a poussé ba mi colonel quand même quoi. OK, est-ce que vous savez la biso kapela nzembu moko oyo ya ye o kanisai? Mabele o bakobwa kila kasoi. Mabele o Patrick Mangasa bakokunda na nga na yo libulu moko maladi o ekotungisanga maladi ekotika ngai nzoto maladi ekomisa ngai maladi o mawai boloko ya bolingo eloko ya matata eloko mambese bele donc fia zaki pena donc fia pena zaki pena baoba donc sotali ba œuvre parce que ba œuvre azalaki na ngwana. En tout cas, il facilite. Donc, il facilite quoi. Donc, Babiloko a ça là. Donc, facilite quoi. Donc, Babiloko il facilite quoi. Tant que vous avez des cas. Donc, à ça, vous avez des cas. Il y a facilite. Donc, à ça, vous avez donc, c'est un baoba. Donc, il y a un saranate. Agence Tex, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal.